Papa Alain Moloto. Yom to landanga. Ba papa Alain Moloto basa basala nzambo yo, nzamba tamboli na bango, nzamba tambusi bango, nzamba kambi bango, lokola ba leader na otali adoration ya mboka na biso ya Congo. Voilà. En tout cas, nazaki na kasi na ko prier. Premier signe on nzamba ola tsanga. Na moni papa na biso Alain Moloto. Alataki bilamba ya pembe pembe et asimbaki kan et bane ko ngenga et puis na mona fane kit na kiti ya pembe. Voilà. Na moni mosala nzambe et puis na monaki azolela. Makambo le kana adoration na mboka na biso Congo en tout cas nzamba azolela. Zamba leli bien aimé le Seigneur. Akitaki trône na ye na tira mosali na ye bien aimé. Na lobaka butu na moy ba papa Alain Moloto baza bato bake na fardeau ba bato zamba actuellement tout le monde na makamni zo le kana tout vivre yango on mona bato bazo yembela nzambe mais otali na banzembo na bango otali na ba texte ba texte na bango otali même ba composition banzembo on marqué que quelque part bato ba bimi banda fondement. Je parle sur la fondement. Bien aimé église ensemble. Tikana ebisayo l'adoration et c'est sika onzamba sièjaka. Bible lobi notre Dieu, il siège au milieu d'adoration et de louange. Donc adoration et ça place nzamba kitaka. Na beta ba stade, surtout ba stade de belé boyoka oy. Na teleme na ngoya ngote. Yango to kotuna na to kolanda bo comprendre que na ba stade na bango ba beta nzamba na katité. Bo mona pe belé, bo tala makamusu bo découvrir et puis nga na kosonga en émission na ko dénoncer. Non, Benabino, Nzambe alors, on a monté à concert en Zam, mais on a pris $1000, $100. Est-ce qu'il y a un homme qui a mis le Seigneur? Tant que Nzamba zole là, Nazira Moussé naïe, papa Alain Moloto bien aimé, Namoni papa Telemi. Donc c'est-à-dire qu'on comprend que Moutou a quoi succédé mission, on Nzamba pèse Moussali naïe. Donc Moutou a quoi relève wana, tout le monde Moïse a confié. Yem t'a remplacé papa Alain Moloto la façon dont ils ont bakeno papa Alain Moloto simbi kan on a tiqué là on tombe c'était. Yango na zole là na frère Blaise, frère na biso Atoms. Bien aimé, vous na kana pembe azolela bien aimé. Alobi na kati na koyembe la nzam azolela parce que lelo ba génération bazobima talande batenga misa adoration bakoti ba rap na koyembe la nzambe rap ya biblique total la biloko ezo ko édifier corps de Christ au moins bakata koyemba même bakoudrement bayembi lelo au moins bayembi hôtel o bayembi la nzambe to bayemba nzambe mokili to ba papa na biso Toms bazali ba frère na biso Blaise bazali ba frère Toms bazali c'est pour cela na olo banabino groupe Gaël zamba olela ensenga bino botelema et ça kate que non bisika bozali so non Dieu a besoin que mission on appelle nzamba appelle Moussa na ye papa na biso Alain Moloto botelemisa yango tala mission lelo obi papa Alain na biso Moloto tant to lobela adadi atelemela ki bembe esprit oyo na kata mboka na biso ba démon géant na kolemba ko dénoncer ngote merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien dans le bureau que papa Nabiso Alain Moloto il a été empoisonné 17 fois. Pardon? 17 fois. Namboka oy. Ba empoisonné 17 fois. Na on pèse bien ba monanga. Comment ça? Na ngina expliquer. To viva ki na moment moko na mboka oyo, so tali 2010, 2011, 2012, plus de 3 années. Oyo ki na batu moko ba succédaki pouvoir na biso na RDC. To bi malaw, batu loka ba obemi na, batu loka ba batata pon, ba l'homme à cravate rouge, to lo batango, tala bato, ba yaki na mboka ba telemisi misala na bango. Franc-maçonnerie et telema na mboka. Oh, qui se comme na ba fou, batu bazo kufa. Batu ba ole mabasolo. Ba hôpital de tondaki. Oh, trône ya diable et va na makila. Le diable aime les sang. Il y a un défi total milelo. Tu as besoin de mboka na biso, Congo RDC. Tu es baké. Nzamba telemisa ton adoration. Quand Jésus règne, il y a une Bible lobby. Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. L'homme à cravate rouge. Tout le monde a un mboka oy. Ah, ça dit, tombe la franc-maçonnerie. Et ça pouvoir moko et à qui pouvoir moko franc-maçonnerie et tombe maki aw. Franc-maçonnerie ça tiré na tour de Babel. Selon bato y information, on remarqué bato franc-maçonnerie ba la taba l'homme à cravate rouge. Ba télémaki tu es bien au malam na tanga ba kombo na bango na kombo mbate parce que oyo ils ont droit à la vérité. Ba ben mina ko ba télémé na mboka oh ba batata poni à l'époque ba se référer encore papa la yembaki moto kitisa moto yaya esikisa misala ya satana ya mboka na mboka sembola loboko tolingi tomona kembona sembola loboko tolingi tomo bien aimé na yebisa ba tuloka ba papa le ba défier qui esprit ya nation to mona quand même na ba
bamboka na bamboka ezanga na batotem nango soki na Gabon okoyoka babenga bango baza les panthères du Gabon soki na Cameroun babenga bango les lions des innotables soki na Côte d'Ivoire babenga bango les éléphants bien aimé RDC ezaki mboka à l'époque bando bango ezaki Simba ezaki lion na tanga Mobutu et na pardon tanga Mobutu ezaki lion léopard na tanga Kabila pe komaki Simba na tanga Kabila fils et coach komaki léopard. C'est pour dire que chaque pays a les esprits de nation. Mais papa a imposé qu'il est Dieu dans l'adoration. Grâce à Kondabisson à la chaîne La Voix STV, dans le cadre de la Bino, Flash aux vérités aux présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci. L'équipe Mobimba, il y a La Voix STV, je dis un grand merci à mon PDG Alvin Béa, pourquoi pas John Maboko dans la caméra. Le lot Flash aux vérités dans la Moko, il y a prophète avec le prophète Claude. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. À la révélation, message à édifier le corps du Christ, peuple de Dibo Landae. Vous avez été beaucoup monté, vous l'avez émission na Bukebi Makasi, tout comme Nini, prophète Claude Aïna, on s'est en caméra. À fond caméra pour la invité dans la Mkwalelo. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Daddy. Santé de l'homme de Dieu. En tout cas, Dieu fait grâce. Nangolo Nzambe toza ko battre la main. En tout cas, na pesi merci les sous na koleka na chaîne na munene oyo. Na pesi merci na ndeko nanga John Nazana Sima ya Bilili, asimbeli biso caméra et puis na PDG BA. Merci beaucoup vraiment na bandeko bazo biso na ngonga oyo. En tout cas, aujourd'hui, prophète Faloba. Lelo il faut mon sakoli Nzambe aloba. Et ça na makambo na moni Nzambe révélenga. En tout cas, il faut la partager on a bandeko ba Olanda biso. Donc un grand message dans la débit. Il faut te sauver le corps du Christ. Il faut te sauver l'église de Dieu. À travers ma kamouza mazolo belabiso. Donc lelo il faut Nzambe aïbana ko édifier biso. Merci beaucoup Pena Dadi. Ok, merci l'homme de Dieu. Toujours commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission chrétienne sans tout comme on a besoin de prier. Moi quelques minutes. Papa, toi c'est grâce pour lui à Kolando en ce moment. Seigneur, te péché merci. Bible lobi nangelo komoko. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tika grâce nous kambabiso. Moli mono leki nyonso ezala guide. Na tiki bandeko nyonso bazola l'émission o bisika wapi bazwami. Tika loboko nous ezana bandako na bango. Pambola biso pe, pambola pe muto ya mbinga. Pambola pe ngam na memi message o talisinga mosali na yo. Na kombo na Yesu Masia, nous avons ainsi prié. Ndetolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Message ni de révélation ni au même le peuple de Dieu na mkwalelo. Dadi Nzamba pambola yo. Église de Dieu. Vous savez, na yuto za na retraite moko na ndeko luka Nzambe na mboka ya Mwanda.
na province na biso ya Congo central o eza wapi na autre bando bengango ancienne appellation za ba Congo et le commentant va décentraliser Congo na biso komi Congo central. Voilà. Na ki na retraite nazalaki na 10 jours de prière wana wapi na bando luka Nzambe. En tout cas Nzambe alola sangisa inga kimia. Na nzela moko ya basai na Nzambe oyo bayembeli Nzambe na mboka na biso Papa Alain Moloto. Yo mto Olandanga. Ba papa le moloto baza basala Nzambe oyo Nzamba tamboli na bango Nzamba tambusi bango Nzamba kambi bango lokola ba leader na otali adoration ya mboka na biso ya Congo. Voilà. En tout cas nazaki na kasi na ko prier premier signe on Nzamba ola tsanga na moni papa na biso Alain Moloto alataki bilamba ya pembe et asimbaki kan e bane ko ngenga et puis na moni afane kit na kiti ya pembe. Voilà. Na moni mosala Nzambe et puis na monaki azolela na tuni Nzambe signe ozo pesanga mosala linkolo banini kolo koyebisanga lobi prophète danga leka panza sango lobela peuple de Dieu que ngai Nzambe na siégeaki pe na fandisaki kiti nanga na mboka ya Congo. Voilà nena bisimo ke na monaki kiti e bane na frontière na biso ya entre Angola na Congo na mwanda na pembeni ya océan ezoya et na Congo na monaki na vision ke na est etamboli circonférence mobimba ya cartographie ya RDC et j'avais vu l'homme de Dieu. Voilà même sur pendant mutu mwa olandanga abi comment prophète comment na papa Alain Moloto papa déjà kufati kabiso oh toyebi yango malamu toyebi malamu que mutu so déjà kufi to lobanga langage wana to ko bombango te mais na yebisa yo mosali o atamboyi na Nzambe keba Nzamba utiliser kaye déjà na moment o Nzamba ko telemisa ye lokola mutoyo Nzamba opesa biso message na nzira na ye. Voilà so foli même Bible na mukande ya Matthieu 17 o ko remarquer ça na histoire mo ba beteli biso Jésus Christ a memaki 3 disciples bazalaki Pierre Jean et Jacques ba se conduire ki na Gethsemane na kati na ngomba bilobi lorsque Jésus il priait il s'est transfiguré yeso mbongwanaki et le deuxième signe ezaki na apparition ya batumi balé o na kata Israël bazalaki batumoko batambo na Nzambe na kati na makambu ya minene mutoto bengi na komba Moïse n'est pas n'importe qui, c'est le plus grand prophète et c'est le plus grand leader en Israël. Et puis Moutoni c'était Élie le prophète au bobi malam Bible ben abiso Élie abimi Moïse abimi jusqu'à ce que Pierre ami bosani ke baki na Yesu. Alors est-ce que na ko dresser 3 tentes moko pona yo moko pona Moïse moko pona Élie. Donc Pierre ami bosana ki mukolo wana c'est-à-dire que na batu mususu batambo na Nzambe tellement Nzamba utilisé il devient un ange. Donc on a so partager nos visions na monaki yo muto la nga bisika po yapi bien aimé partager mission o maman papa to ko tele bato le la église vérité makambo sur le canal adoration na mboka na biso Congo en tout cas Nzamba zolela Nzamba leli bien aimé le Seigneur akita ki trône na ye na tira mosali na ye bien aimé na lobaka butu na moy ba papa Alain Moloto baza bato baki na fardeau ba bato Nzamba telimisa ki bango lokola na kolo baneti nini ba s'incarne Nzamba pardon Dieu s'est incarné en lui donc Dieu s'est manifesté nenga lobike mon esprit au kita likolo na yo donc mon limbo na nzambe na otambo na papa o yango soko remarquer na banzembo papa o utiliser Nzamba utiliser ki na banzembo na ba album na ba nzembo na ye o remarquer que papa na biso Alain Moloto aki mutu moko lorsque banzembo ne so beta même place ngano tozalaki to sentir que non mutu moko zo loba mutu moko zo yemba mutu moko zo même ba parole na ye eza ko édifier bato mais lelo oyo na kati ya adoration na biso actuellement to mona makamne zo le kala to zo vivre yango o mona bato bazo yembela Nzambe mais otali na banzembo na bango otali na ba texte ba texte na bango otali même de ba composition banzembo o marqué que quelque part bato oyo ba bimi libanda fondement. Je parle sur la fondement bien aimé église Nzambe tika na bisayo l'adoration et sika on Nzamba siégeaka Bible lobi notre Dieu il siège au milieu d'adoration et de louange donc adoration et sa place Nzamba kitaka et on a ya nom to la biso bien aimé le Seigneur tant Nzamba zolela na tira mosai na ye papa Alain Moloto bien aimé na moni papa telemi donc c'est-à-dire na ko comprendre que muto ako succéder mission on Nzamba pesa mosali na ye donc muto ako za relève wana to bonela Moïse akufi je dois avec il relève to bonela Moïse akufaki Caleb atelemaki Nzamba so bana Josué chapitre 1 yom to tanga Bible alors maintenant Moïse mon serviteur est mort je t'ai choisi toi Josué tellement conduis
dit mon peuple, mais ma bango, le RDC, on remarque ton mboka moko, on se tala, na ebite so bato batalaka, c'est un pays qui ebi ko kumba melanzambe, c'est un pays qui ebi ko kumi sanzambe, mais lelo na mboka na biso, place d'adoration, et ça susu, penzande, nenzamba ndota mona mosai na ye, papa le moloto. Ko kanu wana zolo baki non, muto remplacer papa le moloto, azati to mona ki ton papa le moloto kufaki, to mona batikela ki papa na biso Toms. Coupe Gaël, successif y a les moloto, y a muto remplacer papa le moloto te, la façon dont zolo baki non papa le moloto simbi kan kan na tikela nga Toms te. T'as dit merci beaucoup. Bien aimé, Bible dit vous connecterez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Na lobi boy na mépriser musala oyo papa na biso Tom so salate. Na mépriser pe musala frère Blaise au salate. Yango nazo lela na frère Blaise. Frère na biso Toms. Bien aimé, vous savez mutu na mutu an appel on nzamba bengeli. Mutu na mutu ana mission on nzamba bengi. Nzambe atelemisaki à l'époque papa na biso Alain Moloto. Na boyite ke ba deningo de bazalaki. Na boyite ke ba papa na biso ba oemba Matou Samuel balaki. Na boyite ba génération ba frère Patrice, ba frère Mete balaki na boyangote. Mais bien aimé, et ana bato yo nzamba tambola kana bango, pe nzamba tambusaka bango lokola ba leader. Na lobaka awa ba bota maka leader te. Pardon ba ko maka leader te ba bota maka leader. Ba papa le ba bato yo nzamba sala en fait a telemisa bango lokola bateau ba telemisa trône ya adoration na katamboka na biso tant na ba ndengo tuninga question ba papa na biso Toms bazali ba frère na biso Blaise bazali ba frère Toms bazali c'est pour cela na olo banabino groupe Gaël zamba olela ensenga bino bo telema et ça kate que non bisika bozali so non Dieu a besoin que mission on appelle nzamba pesa mosai na ye papa na biso Alain Moloto bo telemisa yango tala mission le obi papa Alain na biso Moloto tant to lobela adadi telemela ki bembe esprit oh na kata mboka na biso ba démon géant na kolemba ko dénoncer ngote merci beaucoup ce n'est pas pour rien dans le bilo que boyeba que papa na biso Alain Moloto il a été empoisonné 17 fois pardon 17 fois na mboka oyo ba empoisonné 17 fois na on pèse bien ba monanga comment ça na ngina expliquer to viva ki na moment moko na mboka oyo so tali 2010 2011 2012 plus de 3 années oyo qui na batu moko ba succédaki pouvoir na biso na RDC to bi malaw batu loka ba obemi na batu loka ba matata pon ba loma cravate rouge to lobaki ngo tala bato ba yaki na mboka ba telemisi misala na bango franc-maçonnerie et telema na mboka oh qui se ko na ba fou batu bazo kufa batu ba olema ba solo ba hôpital etondaki oh trône ya diable et va na makila le diable aime les sang. Il y a un défi total milelo. Tu as besoin de mboka na biso, Congo RDC. Tu es baké. Nous avons télémisé ton adoration. Quand Jésus règne, il y a une Bible lobby. Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration. L'homme a cravate rouge. Tout le monde a un mboka oy. Ah, ça dit que tu as une flammaçonnerie. Et ça pouvoir moko et à qui pouvoir mon franc-maçonnerie et tout le monde qui a franc-maçonnerie ça tué na tour de Babel selon bato et information on remarqué bato franc-maçonnerie ba la ba l'homme en cravate rouge ba télémaki tu es bien malam na tanga ba kombo na bango ngana ko bomba te parce que oyo les a droit à la vérité ba on bemina ko ba télémé na mboka oh ba batata ponu à l'époque ba se référer encore papa la yembaki moto kitisa moto yaya esikisa misala ya satana ya mboka na mboka sembola loboko tolingi tomona kembona sembola loboko tolingi tomo bien aimé na yebisa batuloka ba papa le ba défier qui l'esprit ya nation tomona quand même na bamboka ezanga na ba totem nango so ke na Gabon okoka ba benga bango baza les panthères du Gabon so ke na Cameroun ba benga bango les lions des innotables so ke na Côte d'Ivoire ba benga bango les éléphants bien aimé RDC zaki mboka à l'époque bando bango zaki simba ezaki lion na tanga mobutu et na pardon tanga mobutu zaki lion léopard na tanga kabele pe comme ki simba na tanga kabele fils et coche comme ki léopard c'est pour dire que chaque pays a les esprits de nation mais papa a imposé qu'il est Dieu dans l'adoration imposé que mboka et ça mboko tout et puis il y a une histoire mon na betela biso lelo yom tola yango na biso yo que partager mission c'est votre humble serviteur le prophète Claude Louye maman to le kana a te poto finga bato to le kana a te poto critiquer bato to le kana a te poto mais to le bela bino ba vérité o ko sunga yango Bible lobi mon peuple ba kufa pona manka nini ya révélation ba na révélation te c'est ça des choses un prophète a muto ke na kokota aso fouiller na molimo
nzambe alekani papa bino ba vérité afin que yum to la biso de mission aux ala béni papa le moloto à l'époque tanga imposé qui adoration banzembo loka bambeka na motuya ozali mbeka oyo to oloki même nzembo place wala ki atolinga go prier te faut qu'on la prière yana bato ebeli na banzembo na ye ba ki édifier bato babongoli même motema banzembo lokwa le fruit de mes lèvres kolo yamba lo yembo nanga libonza ozali tala banzembo donc oyoki nzembo wana na place wala ki obi te non mutol oyembela ka nzambe te mais nzamba kitinde kati na ye c'est ça un adorateur eloko liboso il doit incarner la présence de Dieu en lui mais ba yembi na biso lelo ba continue ba manger ba continue misala molulu ba continue ba grigri bien na to ko takine ba tuté lelo tala ba frère na biso tala ba papa le ba telemela ki ba style o ba makoma ba ela biso non pas bino histoire le groupe makoma o ezala ki l'idée à l'époque c'était Pengani mais Nathalie a telemaki pourquoi parce que l'air ba kendaki na Hollande landa histoire au malab maman yom to landa landa prophète a lelo a fungola o comprendre na ye ko boya ba adoration te ngana za prophète na telemela ka mambo nzambe te mais na ko fongolo misu banzembe bele to yemba e uti na monde asifera parce que monde asifera et un monde bakenda ko somba ba danse bakenda ko somba ba musique bakenda ko somba ba nzembo nde ba bengo le monde asifera na kati ya monde ya sifera to na esprit auto bengi ya liboso eza démon auto benga ka perus o ba makoma bakenda ko lukana Hollande tangu ba makoma bakomi kuna ba pe bango succès à 10 ans l'idée c'était Pengani mais Nathalie par rapport il dit que na monde spirituel batela bato bana ba bilembo et na bato musu bana bilembo ya monde à ténèbres yango le monango to ba prophète le malheur te papa nanga dadi o tala o mona que non le long Nathalie makoma comme yembela mokili tala ndenge santé ne komi na critiquer te tala ba tatouage na to na émission ya biser oyo kala mingi te ay to yembela nzambe banzembo na ye ba mwinda bomoy banzembo soki ya ndenge nini mais tala se tala bensing tala se ya moment ya loba adoration na biso même ba coudrement o mona muto yembela nzambe tala sukache tala ba manzaka tala ba sil bien aimé ya mo bible lobi adoration eza lokola offrande so ye bien ngote nzamba lobi na Moïse ba représenter liboso nzambe agneau o eza sans défaut o eza sans tache donc l'adoration que tu peux présenter devant ton Dieu il faut être sans défaut il faut être sans tache les groupes makoma s'il vous plaît landanga Nathalie a continué à démon de Pérouse la sali alliance ba ele biso esprit yango ba comprendre na Hollande yango ba comprendre style mo ba yanga ngo kanga Congo mobimba bando benga bango so jeune fille ba mama bolimbi sanga il faut na la vérité un prophète c'est comme docteur il faut fungola bino ba critique pour comprendre ba ele biso style moko soki mona mo sa na tolo minene poitrine mabele soka evimbi oh tala makoma ne minene oh molimo wana yaki molimo ya séduction bah il a mis sur la corps du Christ il a fallu présenter biso parce que sirène a un esprit à séduction au moins la sirène malade sirène à ninganaka au moins à l'opélé ba fier rebelle de bana baso na habité so vous comprendre image ba mena biso la corps du Christ c'était l'image de la distraction ya moi marambo na babino to mona pas ba Moïse mbi lelo Moïse mbi na mboka wa bana ba sinyo yom to la nanga boyebengo malam tala album na nzemba lo sambo na ngai atala étoile de David mo fukamela bato balobake oh ça ba signe kabbalistique maman nanga makambo nzambe tala il faut to fongola bino misu pour comprendre Moïse mbi so tali nzemba lo sambo na ngai na longa tala signe kabbalistique wana chaka oya fukamaka atombola ka signe oh l'Apocalypse signe oh eza maseke c'est le diable c'est le corne signe ya boy ba Messi ba tiaka ngo on mona même pas ba jouer même ba quartier américain ba tiaka signe ya maseke et ça ba signe ba illumination tala bato mamba be sur l'adoration bien aimé c'est yango mamba boy prophète enfant na ndenge il faut la téléma na monter au créneau pour la fongola afin ya bato ba na biso ba comprendre que non Dieu a besoin il y a adoration où ils ont sans défaut où ils ont sans tâche groupe makoma il est biso première signe na bango séduction na quatre église ba ko ben so style ya basi so poitrine vimbi o makoma ne mimieni et comme elle la terre mais affecta ki bat deuxième signe tala basuki bakanisa yaki lo ba rasta bilo mo ndengana ya wana tele la ba prophète lo ba Joël Francis tala ba signe ba chaka ah na tala mama na to ke na retete na bondeli nzambe nzamba lo belengebe tala ba signe ba Joël tatu ba chela biso ah eza ba signe moko tala ligne boye na boya ngote mais ngana ebisi bino ke ligne wana eza l'étoile du temps et liko ba boye et ala ba illuminati ba koti ba kabbalistique ba koti tala ba bilo ba benga ba nuka on eza ba thème moko kabbalistique bon te en église et ba secte ya diable
Il y a un prophète, le corps de Joël Francis, alors Makedon, dans Maramanza, mais Moutaleki a été, oh, dans les choses de Dieu, l'homme de Dieu, on se complète. Moutaleki a été, Bible s'est poussé par l'esprit, même là pour la télé. Oh, et nous combattons dans l'équipe, un prophète est belé, mais c'est poussé par l'esprit. Quand quelqu'un fait les choses avec l'orgueil, cela montre que Moutou Oyo sait que quelque part, en Abakis, quelque part, en Ababar Banjik, quelque part, en Abasingala Louket, tu dois dénoncer la vérité. Au sein de l'accord du Christ, l'obéla bango solo, et belé bango si ba nanganzela. Yango nzamba la tsinga film. Quand loi telemi na film. Ba oyo ni film, papa na moni film ozo ningana. Film e robanda depuis bato ba oyembela nzambe na ba aventure. Bato ba sela nzambe na ba black. Bato ba konti kisi na kata oyembela nzambe. Tala ba clip na bango. Tala ba clip na bango. L'autre yoka ba histoire na kata mboka oh, bato yoka ba papa le. Tala ba nzambe yoka ba les fruits les mes œuvres. Tala ba nzambe yoka ba anio mwana na pate. Mwana na pate. Otali nzambe mama. Tala toko lemba ko dénoncer vérité te. Muto atamboli na nzambe na vérité. Toko loba vérité wana poto bika. Awa to eko critiquer ba musu te to ni ba mususu bandeko oyo bazui relève lelo bazui ngisabiso d'adoration nzamba oyo la kiti na ye polele nani oyo akoya ko so relève dadi nani akotelema na adoration na mboka na biso muto azate bango nyoso bakomi na cupidité molimo kolula nga pe na koma na yango na beta ba stade lokwa ba faire na koma pe lokola ba to boité ke wana papa le moloto asili quand on est très vite même ba toms ba mériter même bango bazo emerger mais na kati ya ko la continuité parce que Dieu aime la continuité nzamba za la kaboy so ba ina donc to ba le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob mais to ka ba est-ce que yo mona déjà Blaise a tel mi frère na biso Blaise avec que moi j'ai fait la continuité de papa là na groupe Gaël il le fait à ça la honte il ne le fait pas il faut que tu la vérité mais na minute so to mona ba femme le roi ba femme Tama ba nzembo na bango to ko critiquer te amina boma donc ba sœur ba ko ba plus ba vie na bango ba ko mela biso makambo to boyango te to boyite to teli même ba sir Enis Manyang ba so ba plus ba vie na bango nzambo longola la kisenso nzamba lokota ka mais toi na besoin ya agneau bon présenter biso adoration o ezali sans tache o eza pure. C'est ça. Il y a un prophète qui a dénoncé. Moutou a côté le maroza relève d'Adi Azate. Nana côté les bas. Bien qu'on relève. Même dans la coupe Gaël. Bon, on va remonter la mission à papa. Nana va continuer. Mission au Wana. Papa, on a Nzambe. C'est un homme qui doit marcher avec lui. Papa arrive, papa peut mériter. Il y a une musique dans le Congo. Il y a une génération. Lorsque Nzamba tombe là, papa là, au moins dans la simana, il y a qui peut na battu. Franck Moulage Bazaraki. Bari papa balaki ce qu'on batona ne stomba ken école d'adoration to boité ba dia na kata génération ko bima mutu mukie na olo balelo anga ko soit pe moi relève mukie Michel Bakenda to bona kango lelo ba to ko na style Michel Bakenda ba jeune belé ba bilo mba pas facile so monengo malam ba to belé ba ko imiter ba frère junior o ema e fongo langa lole ba te belé mais Bakenda yemoko na olo banabino Bakenda ce n'est pas le problème si c'est quoi mais lui-même face ya conduite na ye ngana mona une fille na lemba na ora pona kumisa été c'est un pit alors que non Michel Bakenda bimane tina sima pardon j'ai voulu la vérité Michel Bakenda bimane tina sima donc na foi que na anal ya mwana mwasi ya nenga sima aloba yango boye après la TV yango Bible le bien muto aza modèle il faut la marier d'une seule femme tala basine yo le kila ba frère na biso ba divorce balingo bala ba cité nyoso pa bi que c'est bana ba makang c'est bana ba vie à salité mais makambo yo to mona pa papa la ki bongo te na eko critiquer te bien aimé na eko finga batu te mais pour ça na ngeza adoration na mboka na biso il faut tozongi sango ne sika na ngonjamba zo lela to tienzambe wapi na koyembela ye tala banzembo na biso ebele bien aimé to koti ba sentiment tala lelo même bano ba majabu ba oya lelo na koloba bino de mission zo ya bato na ko partager mission je vais parler de réalité sur le groupe Manjabu ne bana na bazoya makamuni bana na bakuta na yango tala nzamba fongolinga misu ngana prophète wapi na telemi na défendre de vérité na kata corps du Christ voilà OK l'homme de Dieu to la nyo na bokebi mingi to beta lisolo ya makoma ou to beta lisolo ya évoquer ya makoma to tali banzemo makoma ebele ezaki à l'époque mona ba jeune ebele pe ba bongola motema na banzemo na bango na ba album na bango o esala succès même na ba église to banda ko yemba yango écoute attends
si quand l'homme de Dieu tombe au bétal sur la Nathalie bakenda au simba qui ici et tout ba Séphira et tout mais tout moni donc ba bimaki na bébé moro ya adoration au même ba bandai ko sepé nango mais ba na nzambe bandai ko sepé nango tant on lobi que non ba yaki ba sédoua qui église na nini l'homme papa nanga dadi tika na yebisa église de Dieu oyebi likambo nyonso oyo to telemi to loba na bino c'est que spirituellement to soit qui tient ko détecter peut ko comprendre yango et là on a besoin de bezanine on va que l'esprit de Séphira et ça esprit oyo bakenda ko somba banzembo bakenda ko somba ba danse bakenda ko somba na ba cri na ko lobela bino même pépé calé on a lobela bino parce que to lobela sur l'adoration ba bato to benga bon ba yemba musique a mokili ba yemba ça banzembo lo ka ba album lo ka ba cartel ba yemba biso yaki ba prière ya maikari na kati dombi ba to yemba ngote aussi c'est une prière un prophète a muto akenda au créneau pour la aébisa opinion même frère na bino bolo ba faire nzembo a grimoire so moni même album na benga boîte noire boîte noire ce sont des esprits où va na kata mai bon on a même concept il y a clip na ye asala ngona mai akina nzembo yemba papi grimoire donc grimoire na ba perus ce sont des démons qui fuient dans l'eau ba mami wata to ba démon musika parce que mami wata boy de abanga même mutu donc abanga la mutu boy oui abanga la même mutu boy donc mami wata c'est un esprit moko derrière quoi bato ba kufa peut-être ba kenda ba esprit même de ba utiliser ngo mais ba grimoire ça ba bota ba démon ya mai donc ba démon ba bota ma ya mai ne ba démon oyo groupe makoma ba ela biso ba qui l'esprit il y a Pérus l'esprit de Pérus et de grimoire donc ça dit qu'on a passé un exemple faire ya manzembo papi ya grimoire et puis makoma ba manzembo na bango ozali mwinda ya bomoy na sima nango mai na clip botala ba clip na bango bon mona elonga mi bale ba pesa bango sirène na esprit ya séduction bapaki na matolo banobenga à l'époque bobenga bana basi bona makoma minene mabele minene ça dit et comme elle la terre et puis souki na bango et comme elle ba rasta ba sele ba style mobe so de zela ba biloko moko o ba yaki nango po en fait ba me makoro di Christ na kati ya nini o to bengi distraction ya mi bale bana ba biso na kati ya nini ya ko biso na kati ya distraction yango na oloba na yo église de Dieu yom to la nanga banzembo o to lobela bino to boy bino te kaka to boy semino boy banzembo nzambe non si to ba sali ya nzambe mais banzembo il faut que nous inspiré de l'éternel soit bon que nous sommes dans la main na monde na bango des questions autour de nous soit et oui c'est pas nzambe soit mais tu as l'esprit na bango yango na za ko éclairer opinion et accord de Christ totel ma bien aimé total la adoration ba papa le moloto ba ela biso na mboka o ba nzembo loka ba papa le comment muta yo kinzemba papa le moloto o kinzembo loka ba mwana na mpate o kinzemba loka o ki ke mutu place alaki même alnga ko sambela te yo na ko dévoiler ba groupe makoma tala yo Nathalie avant mettre ba concert à mokili tala yo Nathalie même santé na ye hôtel même ba Céline Dion on remarque que même bateau yo o ba lekadi ko sala ba utiliser ba esprit ya ba sirène ba esprit ba Beyoncé ba nango ba esprit ya ba Rihanna yango ba Nathalie makoma ba yango boni Nathalie makoma premier album o révolta ki album ça na wera na nzembo kwa rouge yaki déjà initiation mobimba tanga yembi na wera et sili alongo banosa alongo maso album nzambe te ti ayo ke déjà papa wemba boye bengo malamu oh ba secte oh akotaki et boyisaki c'est comme les gens là oh lelo oh avant ben les so ba gege ben les so ba sida misapi ba corde ba illuminati c'est dans tonga pour comprendre ya ba sino bango ba kene ko sela biso ngo dans monde asifera et puis deuxièmement toi qui comment nini ba mo les so ko banzembo na ba gege na kat so ba ebite mari misama yemba gege na nzembo na nzamba ba na imela nzamba ba defie na kat aboka gege mai kalamba yemba gege na nzemba mokonzi nanga ozali konzi ayemba gege c'est dire que ce sont des et puis ba ki ko obligé bango ba rimolo na style wana ya ko taba sid bo ba no yemba sko ba esprit ba démon na bango na ko be ko yemba bango église nzambe to fungola misu l'air est grave surtout pour adoration lelo tala ba adoration ba papa le ale moloto ba mele biso kata mboka o mais belé ba meso tala ba ser ba mi lelo neti ser tama amina boma moto amina petit na yo ça montre c'est que tambola mabe amina bomelo moto o nzambe aza un être suprême bilobi okobanga mokondi nzambe na yo o mona muto ayembela nzambe o même banze momo lokola o ça la fantaisisme na nzambe hein. Ils sont plus na bango que ba biso agneau dans l'adoration mutufa bunga il faut nzambe na apparaître Jésus à sa place parce que bilobi comme mon côté o epesa mele biso
le corps la combo na Yesu na likolo na sepe na samabele comme le nom de Jésus, mais dans l'adoration est-ce que va présenter biso le nom de Jésus, soit on va présenter ba vie na biso ba vie na bango pardon tala ne bango peut-être ba vie na bango bazo mini yongo ni même lelo tala ba sel na ba koti ba ranking groupe na groupe ba yo kana raté elo ba yo kana raté to bien ngo malam to passer ba moment moko même biso ba sanga to prier pour na bango mai kalambe ba lo banate na Moïse mbi to tele même frère Patrice akena matanga ya kunda assistance ba bengani ye Monsieur boye bien monté parce que balubi que yo na matanga ya ndeko ite ko kufa wana boele mama mbongo ba financement na matanga ko de se ba boy frère Patrice je te dis ta sur relève et puis na suka ba ko telemela ye voilà yo to na besoin ba to boye mbelanze ba te no ba fina bango to na besoin comportement joie carole bien aimé lo lenge na yo bi mon Christ aza mwinda nous sommes la lumière. Il faut te influencer. Nous n'avons pas besoin de te yaya. Tu es critiquer te, tu es fingater. Yangwana nzamba bimela ki mosali na ye. O atelemi liboso na bino le prophète Claude Louis est bien aimé. Nzamba lebisinga batu batzonga na adoration nzamba pesa mosali papa le moloto. Tala banzembo papa le. Tala balbo ma papa le. Tala banzembo loka bambeka na bomoy. Tala banzembo loka ozali mbeka oyo to bonzeli nzambe. O tali na même nzembo atolinga ko prier te et pesi o posa o prier. O là ba papa le na biso no malam ba bundi saki ba loma cravate rouge na mboka oyo so boyebité ba esprit ba mela biso ya franc-maçonnerie ba papa le ba telemi ba bundi na ba démon géant na so Congo yango moni ba nzembo loka ba moto kitisa moto etumba misala satana bien aimé to lemba ko dénoncer makambo te makambo to le ce sont des vérités. Ce sont des choses au biso na go berger biso basal na ndam on nzamba pesi biso mbela ya ko lobela bio na carte corps du Christ. Et c'est lui qui téléma, te défendre l'adoration. Adoration, c'est ce qu'on a trempe dans yango, et ce qu'on a crédibilité. Bati ko yemba plus ka ba fina bango, mais ba tombolande agnon. Bati nzambe ne sikana ye. Lorsque otoa ko adorer nzambe, il faut atika la likolo, biso tika ina se. Le ba meso ba présenterie. Le ba meso ba biloko mo etala ba fina bango, ba longoli place nzambe. C'est un peu ça bien aimé le Seigneur. OK, voilà l'homme de Dieu tozolando na bokebi malam, ce que l'homme dit ba ntembu nini. Auto yoka que oyo azo adorer nzambe et papa biso ala moto oyo biki atsimbi kan tisco kan atikeli relève ça te papa c'est que bango nyonso wana bandimo wana nyonso ezaka nango ya nzambe toto yoka bien non je peux pas dire que la likabeza nini omoni lelo oyo na makambo nyonso eza na ba vrai et na ba faux parce que ba vrai banano biso to eko défendre auto bengi musala o papa allait asalaki na kati ya corps du Christ. Parce que dans le but que dans ma Nzambe, tu as une branche mibale, tu as une branche il y a département d'adoration et puis tu as une branche à département à bataille. Quand yembe l'ensemble est à côté, so ba toi bien côté. Un adorateur bien un chantre, aza muto adoté abiso menazela koye ya koyemba. Un muto muso à côté kilt. Mais à côté on a présence ensemble mais à cause à koyemba nzembo apamba. Et simbi motema na ye, yo on a album le quoi ba Sublime 1. Basimli 2 batobola na biso banze ba papa le comment ça édifier les gens comment ramener batu na présence ensemble muta kota oti nzembe boy et puis c'est même pour ça sambe la bien aimé to boy ba bisu te to lingi ba bisu te non to lingi que trempo papa le moloto on nzamba tambola kina ye ne nzamba tambwisa ki ye continuité yango to lobi ke banzembe belé zo e mama awa et puis des messieurs zoya non le Bible il y a aussi des musiciens chrétiens oh lelo ndetolo ba boy bien aimé ba oyemba na ba esprit impur ba koti si ba apostasie ba abandonner foi ba koti ba bag magie ba koti manger na mamoyembe la nzambe na olobela ngo des messieurs zoya na koloba mambo belé na kolobela pe mama manjab je vais na ko mata na créneau na ko fongola bino de réalité. Des choses au même place pour voir bobité non toi na besoin to tombo na nzambe na mboka o to bima na kata distraction to prendre nzambe agnon o eza sans défaut et puis sans tâche c'est ça l'adoration c'est une offrande offre nzambe no agnon nini o tombe na nzambe loyemba ndenge nini loyemba simba mina nini yo na boyi banzembo musutu na bi banzembo ebele mususu ezo mama aw e uti na nzambe te eza tiré na ba fait étranger ba continue so mambebe na kata adoration l'autre mona ba pasteur ko ba Marcelo ba ko luka so ba yemba na mboka o eza ba scandale tika na mate o ko ko na ti na ra ba yemba et puis branche comme que ba yemba be ba ko mo environ comme ba pasteur de l'autre on la chose pasteur ko yemba nzambe za ma to boité on za pasteur o ko yemba nzambe mais ko kanga mana yango ndeto ko bi la adorateur non reste un pasteur
reste un prophète mais tu adores Dieu to boyango te même nga na yemba na ninga koyemba mais na tikali ka prophète na nga bien aimé totika muto nzamba denge na vocation wana asa la vocation na ye muto pe nzamba pesi mbela wana atika na mbela na ye. Ok, voilà l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci vraiment pour un message au PC Bana Nzambe par rapport à ma moutali adoration. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans le passage nayo? Le numéro de téléphone pour merci beaucoup Dadi. Et là qu'on a collé la peuple de Dieu, Zamba Bimele Moussene au Bozo Mounangai, dans le Tolo, prophète Claude Louyé. Mon numéro c'est plus 243 89 20 29 379. Nabande Koloba plus 243 89 20 29 379. Là qui est en retraite, na moni papa le moloto. Bien aimé, ba papa le ba bato nzamba tambisi bona mboka oyo, lokola ba ange na ye, ba telemi pour ba défendre mbela. Mission ba zwaki na nzambe. Ba papa le moloto ba bato oyo, ba fandisi église. Na nzela ko yemba, ba fandisi corps de Christ pardon. Na nzela ko yembe la nzambe, na moni na kata retraite, na moni na kitsa pembe. Alati pembe pembe na kana pembe, azolela. Azolela bien aimé. Alobi na kati na koyembe la nzambe azolela parce que lelo ba génération bazobima talande batenga misa adoration bakoti ba rap na koyembe la nzambe rap ya biblique te totala biloko ezo ko édifier corps de Christ au moins bakata koyemba même bacoudrement bayembi lelo au moins bayembi bayemba hôtel o bayembi la nzambe to bayemba nzambe mokili to bazawa point d'interrogation tu es juger mais tozo pesa bino baba kambo boko comprendre que lelo adoration na biso papa la uti nango wapi na kata mboka oyo auti nango wapi pe lelo oyo adoration na mboka na biso Congo et komi wapi yango lelo ba jeune o ba oyembela nzambe ba komi ba kipid ba komi na molima kipidité na koma nango na beta ba stade surtout ba stade de belé boyoka oyo na teleme nango yango te yango to kotuna na to kolanda bo comprendre que na ba stade na bango ba obeta nzamba na katité bo mona pe belé bo tala makamusu bo découvrir et puis nga na kosonga à l'émission na ko dénoncer na lobe na bino nzambe ya lola o mona muto beta concert nzambe mais on a pris $1000 $100 est-ce que un pauvre quoi na mbongo voilà l'homme de Dieu to lobe la ngona émission merci vraiment l'homme de Dieu chers amis fidèles nous sommes arrivés à la fin de notre émission c'était votre MD serviteur Dadi Mukwaya partagez likez vidéo nzamba lola akokambola bino nde toujours na bala souka émission numéro l'homme de Dieu on a bien aïe commenter likez vidéo nzamba lola akokambola bino j'ai un grand merci na John Maboko Bindo avec na caméra pourquoi pas à mon PDG Alvin Béa, pourquoi pas aussi à maman Patricia depuis Paris, pourquoi pas aussi dans votre union sur Bazou grâce au vouloir pour la biso quand on a le bar toujours en souka bafa bachala vitamine col on se retrouve à la prochaine bye bye merci l'homme au revoir. Mon Christ nous sommes la lumière. Il faut influencer. Nous n'avons pas de ya. Tu es critiquer, tu es fingaté. Yangwana Nzamba bimela ki mosali na ye. O atelemi liboso na bino le prophète Claude Louyé bien aimé. Nzamba lebisinga batu batzonga na adoration Nzamba pesa mosali papa le moloto. Tala banzembo papa le. Tala balbo ma papa le. Tala banzembo loka bambeka na bomoy. Tala banzembo loka ozali mbeka oyo to bonzeli Nzambe. O tali na même na nzembo atoli ko prier te et pesi o posa o prier. O là ba papa le na biso no malamu ba bundisa ki ba loma cravate rouge na mboka oyo so boyebité ba esprit ba mela biso ya franc-maçonnerie ba papa le ba telemi ba bundi na ba démon géant na so Congo yango moni ba nzembo loka ba moto kitisa moto etumba misala satana bien aimé to lemba ko dénoncer makambo te makambo to le ce sont des vérités. Ce sont des choses au histoire de gros berger biso basal nandam on va passer biso mbela ya ko robela bio na carte corps du Christ et seigneur to telema to défendre l'adoration biso zonga na trempe na yango et zonga na crédibilité ba tika ko yemba plus ka ba fina bango mais ba tombola nde agnon ba tsa nzambe ne sika na ye lorsque otoa ko adorer nzambe il faut tika la likolo biso tika ina se le ba meso ba présenterie le même so babilo mo était là ba vie na bango ba longoli place en Zambé c'est un peu ça bien aimé le Seigneur. OK voilà l'homme de Dieu tozolando na bokebi malam ce que l'homme dit ba nzembo nini oto ko yoka ke oyo azo adorer Nzambe et la papa biso ala moto oyo bika tsimbi kan tisco kan atikeli relève ça te papa c'est que bango nyonso na ba nzembo na nyonso ezaka na Nzambe toto yoka bien non je peux pas dire que ça la likabezani au moni lelo oyo na makamuno c'est na ba vrai et na ba faux parce que ba vrai banano biso to eko défendre auto bengi musala o papa allait à salaki na kati ya corps du Christ parce que na lobi que na makambo nzambe to na ba branche mibale
toi on a branche il y a département adoration et puis toi on a branche à département ya batei koyembela nzambe eza koteya so bato ayebi yango te un adorateur bien un chantre aza mutu azoteya biso mena nzela ya koyemba ena mutu musu akoti kilt mais akoti na présence nzambe te mais akosa koyemba nzembo apamba esimbi motema na ye yo na nzono album lokwa ba sublime 1 ba sublime 2 bato balanda biso banzembo papa le comment ça édifier les gens comment ramener bato na présence nzambe mutu akoti auti nzembo boy et puis c'est même pour ça sambe la bien-aimé to boyi ba bisu te to lingi ba bisu te non to lingi que trapo papa le moloto o nzamba atambolaki na ye nde nzamba atambwisaki ye continuité yango tolobi ke banzembo ebele ezoye mama awa et puis des missions ezoya nolobela bino il y a aussi des musiciens chrétiens o lelo nde toloba boye bien aimé baoyemba na baesprit impire bakotisi baapostasie baabandonne foi bakoti babag magie bakoti manger na mambo oyembela nzambe na olobela yango na émission ezoya na koloba mambo ebele na kolobela mpe mama manjabu je vais ouvrir na créneau na kofongola bino de réalité des choses au même place pour voir bobité non toi na besoin to tombola nzambe na mboka oyo to bima na kata distraction to prendre nzambe agneau oyo eza sans défaut et puis sans tâche c'est ça l'adoration c'est une offrande offrir nzambe no agneau nini o tombela nzambe loyemba ndenge nini loyemba simba mina nini yo na boyi banzembo musutu na bi banzembo ebele mususu ezoyemba ma aw euti na nzambe te eza tiré na ba fait étranger bakoti biso mambebe na kati adoration l'autre mona ba pasteur ko ba Marcelo ba ko luka so ba yemba na mboka o eza ba scandale tika na mate o ko ko la ti na ra ba yembi et puis branche comme que ba yembi be ba ko mo environ comme ba pasteur de l'autre on la chose pasteur ko yembela nzambe za mabe to boité on va pasteur o ko yembela nzambe mais ko kangama na yango ndeto ko bino la adorateur non reste un pasteur reste un prophète mais tu adores Dieu to boyango te même nga na yemba na ninga ko yemba mais na tikali ka prophète na nga bien aimé to tika muto nzamba denge na vocation wana asa la vocation na ye muto pe nzamba pesi mbela wana atika na mbela na ye. OK, voilà l'homme de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci vraiment pour un message au PC bana nzambe par rapport à ma motali adoration. Qu'est-ce qu'on peut retenir na passage na yo na numéro de téléphone pour nga to kabona awana. Merci beaucoup Dadi et loko na kolobe la peuple de Dieu zamba bimele musene o bozomo na ngai na beta tolo. Prophète Claude Louyeye, mon numéro c'est plus 243 89 20 29 379. Nabande koloba plus 243 89 20 29 379. Naki na retraite. Na moni papa le moloto. Bien aimé, ba papa le ba bato nzamba tambisi bona mboka oyo lokola ba ange na ye. Ba telemi pour ba défendre mbela mission bazwaki na nzambe. Ba papa le moloto ba bato oyo ba fandisi église. Nanzela koyemba bavandisi corps de Christ pardon nanzela koyembela nzambe na moni na kata retraite na moni na kitsa pembe alati pembe na kana pembe azolela bien aimé alobi na kati na koyembela nzambe azolela parce que lelo ba génération bazobima talande batenga misa adoration bakoti ba rap na koyembela nzambe rap ya biblique te totala biloko ezoko édifier corps de Christ au moins bakata koyemba même bakoudrement bayembi lelo au moins bayembi bayemba hôtel o bayembi la nzembo nzambe to bayemba nzembo mokili to bazawa point d'interrogation to eko juger te mais tozo pesa bino ba kambo boko comprendre que lelo adoration na biso papa la uti nango wapi na kata mboka o auti nango wapi pe lelo oyo adoration na mboka na biso Congo e komi wapi yango lelo ba jeune o bayembi la nzambe ba komi ba kipid ba komi na molima kipidité na koma nango na beta ba stade surtout ba stade de belé boyoka o na teleme nango yango te yango to kotuna na to kolanda bo comprendre que na ba stade na bango ba beta nzamba na katité bo mona pe belé bo tala makamusu bo découvrir et puis nga na kosonga à l'émission na ko dénoncer na lobe na bino nzambe ya lola o mona muto beta concert nzambe mais on a pris $1000 $100 est-ce que un pauvre quoi na mbongo voilà l'homme de Dieu to lobe la ngona émission o merci vraiment l'homme de Dieu chers amis fidèles nous sommes arrivés à la fin de notre émission c'était votre MDC serviteur Dadi Mukwaya partagez likez vidéo nzamba lola akokambola bino nde toujours dans la souka émission numéro l'homme de Dieu on a bien aïe commenter likez vidéo nzamba lola akokambola bino un grand merci na John Maboko Bindo avec ma caméra pourquoi pas à mon PDG Alvin Béa, pourquoi pas aussi à maman Patricia depuis Paris, pourquoi pas aussi dans votre union sur Bazou grâce au vouloir pour la biso quand on a le bar toujours en souka bafwa bachala vite à Nicole on se retrouve à la prochaine bye bye merci au revoir.